Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est encore moi, le révérend Jacques Dinabanza. Mes chers frères et sœurs, j'ai suivi attentivement la vidéo de la jeune prophétesse Emerbi. Bande konanga nasengi na bino bolandanga na bokebi nyonso. Nalandaki vidéo ya jeune prophétesse kombo na ye Emerbi, servante de Dieu. C'est une jeune prophétesse. Nalandi makambo na ye alobi, effectivement cette prophétesse est dans la vérité. Na banda koloba yango banda kala. Nazo loba na bino. Il faut que c'est un sataniste tout fait. Il n'est pas de notre royaume. Dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, là où il y a l'amour, la joie, la douceur et le Saint-Esprit. Mais dans les royaumes, il y a la haine. Il n'y a pas la joie. Pas de Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit est le logo soit dans mutuboye, l'obia ko finga mutuboye, l'obia ko sala boye, lukola kena confession de péché te, biloko wane tikali toujours na keta nzoto na ye, eza ko bundisa ye. Malheureusement, Congolais alingi vérité à Tamukete. C'est vrai que vous qui les suivez, vous êtes tous envoûtés. Vous êtes envoûtement à premier degré. Vous êtes salake, moyen obima ezate. Mais Nzambe a touché servante de Dieu, servante naye. Ya jeune, moi nabiso. Alobi ba oyo ba ko continuer ko landa ye, ba okena ye nzela moko. Nga na yebisaki bino ke aye ko zwa batu. Pe azoboma. Boli okroire nga ite. Mais bandeko natia nanu kamwa extrait. Na yebi ke bino ba fanatique na ye oyo bozana kati peut-être ya sorcellerie. Boko finganga parce que bon message ko finga lukola mokonzi na bino finga ka bino be bokota na nzela ya ko finga lukola Satan est le père du mensonge. Il faut que pe akota azape kota mensonge, il se déguise en ange de lumière. Alors bandeko, c'est vrai que na koya ba verset mingité, mais to landana no kama extrême moko ya muke. Donc thème oyo sataniste Jean-François Ifonge alingaki aboma journaliste oyo na kindoki. Journaliste wapi oyo na kolakisa bino ye. Journaliste yango peza vivant, aza ya kokufa te, aza en vie. Donc ngai suna leki ba oyo ba yebinga. Ba yebi ke ngai nazaka toujours na vérité côté le côté na la raté. Donc, ce qui vraiment je me permets dans la vidéo, au monde entier Kolanda, ils pour la vérité. C'est bien dit dans Ephésiens 6, 14a. Tenez donc ferme, ayez avant rien la vérité pour sentir. Cela veut dire que dès qu'un enfant de Dieu ouvre sa bouche, c'est pour dire qu'il y a la vérité. Voilà. Alors, na luka eloko moko awa, na tchelabino, bolandango, il y a servante, bolandango, na bokebi nyonso. Le message du Seigneur pour Papa Jésus Fongue. Alléluia. Nous sommes 6h26. Alléluia. Je me suis réveillée à 6h02. En réfléchissant, en parlant au Seigneur. Seigneur, il est en train de me parler. De venir donner le message pour Papa Jésus Fongue. Alléluia. Pour tout ce qu'il m'a montré. Il m'a dit pourquoi tu caches. Pourquoi tu caches? Va
juif Ifongue. Alléluia. Je me dis, j'étais allégé contre la voix de Dieu qui me parle. C'est les si je meurs que Dieu me frappe. Si je meurs que Dieu me frappe. J'entends l'esprit de Dieu me dire, mais n'est-ce pas, je t'avais parlé de juif Ifongue. Je fais semblant. Va parler ce que je t'avais dit. Va parler ce que je t'avais dit. Moi je perds. Moi je dis Seigneur. Moi je perds. Je vais commencer comment? La première des choses, j'ai papa juif Ifongue. Moi j'étais la personne qui m'a publié ces vidéos. Je l'aime. Je dis moi je ne peux pas exposer papa juif Ifongue comme ça. Mais moi je l'aime. Mais c'est papa. Je vais commencer comment? Comment critiquer papa dans la télévision? Je ne peux pas. Ce n'est pas mon genre. Je ne vais pas mettre ma vie en danger. Le Seigneur me dit, c'est moi qui te garde. C'est moi qui te protège. Va et parle tout ce que tu as vu. Tout ce que je t'ai montré. Va dire à mon peuple. Va dire ça. Parce que j'ai informé. Il a donné mêlé. Brisé à mon enfer. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, si ce n'est pas pour ton travail, je ne peux pas être maintenant dans cette vidéo. Mais c'est comme c'est toi qui m'as appelé. J'accepte les dangers. J'accepte. Alors bandeko, na bandi boza attentif bino nyonso na langage ya mwana mwasi oyo ya servante de Dieu. Alobi si je mens que Dieu me frappe. Nzambe nanga alamusinga na 6h du matin. Mais bandeko nanga ye. Comment mutako la bino vérité bino bozo condamné ye kezo kosa. Alors que bino boyebi ngana banda ko attaque pasteur, il y a un prophète. En tant que pasteur na banda ko yebisa bino ngo banda kala. Nazolo bana bino ke bakoko senga mutu 48 personnes te so ki azando kité to aza sataniste te. Boli kondi maté. Vous êtes sous l'envoûtement. Likambote. Nazo tiaso mosusu il y a 1 minute je crois. Bon to kota na nyonso na zango besoin. Excuse-moi, je vais faire ainsi de le Seigneur. Je vais parler ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Je sais que vous êtes là pour critiquer, pour parler. Il ne vient pas de Dieu, il ne vient pas de Dieu, c'est ma terre, c'est ma sange. Mais ce que je te dis, je jure devant le Seigneur. Je jure, le Seigneur nous interdit, mais je vis ma vie en danger. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, réponds-toi. Le Seigneur m'a dit, tu es l'agent du diable. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, répands-toi. Le Seigneur m'a dit, répands-toi. La repentance, 7 fois la repentance. Répands-toi. 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 Nous sommes 6h le matin. Je ne peux pas faire les vidéos à 6h. Je vais dormir et reposer. Alléluia. Hier, j'ai travaillé trop le matin. Bon, ben, en tout cas, ben, dekonanga, na longoli yango, pona tchela bino, et loko moko sosu ya moke, et aussi la 2 minutes, mais là-bas, il y a comme ça, on a 2 minutes, pour et les autres, 2 minutes, nanga, ils ont compté. Alors, les gens, on a chéri tap. Donc, on a sommi les cambouya. Bon, le rôle, Marc Tabaleli. Le rôle, Marc Tabaleli, on a dit qu'il y a un combat à Internet. Donc, le rôle, combat à Internet, on a dit allez, ce que baby sur la chérie, photo là, tout le bien, le rôle, chef, il faut. Chef, il faut dans un an. Chef, il faut dans un bâtonnier surtout. Prophète. Prophète a dit, chef, il faut dans un prophète. Chef, il faut dans un mouvement, persiste, mais on a Internet. Ayaki na internet afika kabatu donc vous comprenez ba chef il fait que baza batu ya Rolanda te pe nani martabu papa na bino a oti bino nyonso ebele mutaza deleka lo kwa chef il faut ngasa te deleka chef il faut ngasa deleka ba pasteur yeta mafingi batu ta masakana na batu afingi papa Rochero na bono na mama yena martabu te ngai alors on a touché papa Rochero akufa yango moninga na nzela na ye donc mikolo no surtout alemba kota internet te
Comment chef il faut que aofinga baninga ni ba pasteur, akofinga mutu abimi asali succès bandi kofinga ye. Obi abima ibrato, abeta concert chime puis na ya matana podo bima kamaloba na ibrato. Aloba ni nyonga e. Aloba musoba. O ibrato yo ba ole. Voilà, bandeko na banji boyoki ndenge bazo qualifier ce qui j'ai fait ce qui nani fonge que c'est un petit délinquant. Monsane ko finga batu. Donc ko finga batu e bani partout. Même yozo côté la ye, mais ko finga batu ya ye e ye bani partout. Je ne veux pas comment est-ce que yo ko défendre mutandengona alors yo posana éducation ya famille ya ba ifonge. Sikoyo olebo finga ngapo finga mutu wana. Alors nakolakisa bino mutu oyo ifonge alingaki aboma. Sous na yawa. Voilà. Ifi journaliste na Congo na Marwan. Boyokaye. Des dieux, voilà. Moi, je voudrais juste apporter une petite précision. Chaque intervenant fera son exposé selon la parole des dieux, selon la compréhension de sa parole des dieux par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Ma première question, elle est toute simple. Voilà. Est-ce que Tobanda, bande konangai, nekwana on Alexis Bino, kombo na ye Henri Kamango Yambaba. Azalaki journaliste munene na Congo number 1 na banzi bino boye biye bino belé. Nako kende mingi te, mais soki na yebika olandanga po bato robenga ye, mais ndeko Henri a comprendre que naza po na ko finga ete, mais pona tali sa monene ya Nzambe oyo asalaki epa kati na ye na nzela na ngai. Voilà. Soki kenga naza okosa aza envie alvandaka soit melin soit melin soit mboko mususu etampe entre tampe ou bien na etampe te. Voilà, entre tampe na melin avana na mboka moko. Il est en vie. Un homme très intelligent. Aïbake vraiment na finga été et d'abord na finga batute. Alors ndeko oyo bola nanga na kimia na bokebe nyonso. Ndeko oyo ayaka omonanga. Tozalaki na ba séance ya prière. Alors mukomusunga tena na Congo number 1 na ke ko sala émission moko kuna intitulée les ex-satanistes autoproclamés sont jusqu'à ce jour dans les ténèbres. Alors sikoyo ndeko na lubina bino batie titre pona na parla ki soki na ifonge na docteur Wapiti ngana ibana na bangote. Ale bango ba komi ce sont de vrais satanistes. Ah et sonné mabe. Sikoyo ifonge ayebike ngai na lekana ngapela ero na za de l'église na terrain na lekana na YouTube telo misaka elo moka sur la dîme ifonge bala ndanga. Alors, tango ifonge ayoki temo wana albinon papa wana bateme ya oyo bafinga batu ya ibina ngote. Donc eza yo arim to komite mwana yo mto tindi ba komate mwana benga ari. Alors jour à mon afani bande ko na bokebi il fallait que l'hôpital kobo de la pona batu. Na mona papa oyo journaliste Henri abenga ay pasteur anda nga bien mais na yo ke l'hôpital ko bodela pona bato abi te ko kenete zelanga nga meno na ko zelote mais pas abi non soki ozelinga te lelo na kokufa bako bomanga soko ozelinga te lelo nga na kokufa il faut na ya na mona yo osanga position de main soki yo osanga position de main akobomanga te donc na sako ya. Mais nani yango aza kozwa courage andi na lobaki akoboma yo abi limbisanga na yakaka et pas na bana na kala papa Henri aye na papa likamango zani il commence à me parler à un certain Ifonge. Bon, moi je cru que c'était un Ifonge moko ya mongo azaka na Zaiko azo appelé boma na kase kezaki ye nazo yebate po o na yebite. Natuniye, est-ce que sur total internet au Alexandra yabi mais bien sûr. Tout côté internet. Tout côté internet
Alexis nga mutongo boya kanga basuki tout ça ngabi. Ah, mais papa Harry, mais celui-là c'est un voyou. Asa camarade na yo. Oh, avec danser tout ça. Ah, yo ça camarade danser parce que tant que so langa, nazo comprendre que otangi mingi. Mais comment yo faut ça na camarade boy? To longoli wana toke na mususu. Bande ko la danga. Toke na mususu, siko il faut nge wana abane ko ba vérité mingi lokuta muke. Asa ko expliquer ndenge abana oke de bakour, ndenge basinga ke 48 personnes, ndenge adoraka sata, il faut ngazo bomba rien. Aiba iteke un jour a ko changer makambu to ko attaquer. Il faut ngaiba ite. Mais azolo ba clairement. Nandiki bana baina efasa ka murda bana ye, c'est un scandale. Finalement, natima toyi biso mbale, toka il faut galobi basinga tango balobina no beta concert, nako beta concert boba asala ke orchestre yimoko parce que idée na yaka fois aleka olomide. Asala ke orchestre yimoko ako beta concert. A quel point beta concert ako kuta plein moko ya kosakana te. Plein. Alors concert na tongo sili azoka mo ebele. Bola na bokebe azoka mo ebele. Après wana babine au moins succès au legolomide. Pesa 48 personnes. Akamwe. 48 personnes babi au boni. Abi ebele. Aboite mais alobi ebele. Babine non. Tu expliquer on est tombé dans un bâton. Il faut gavani kimia babali ko expliquer. Babina descente ya njili. Soto longoli frais, to ko 15. Bakufi. Na continue yo. To kine suna na descente kitambo. To longoli frais na car mo boyba, eux appelaient to ko soupe 15. Abi epesi 30. Abi muni kekemba. Il faut ga seki. Tangwa seki na bengi ndeko na papa c'est sataniste alia bato. Je te parle avec le pasteur. C'est un sataniste à sacrifier bato belé. Ndambo oyo yatika na yango aye ko lukabango na YouTube. Parce que il n'a pas refusé. Ah non, ngai na bona non. Aseki pe balaki siye ndenge amonopesa bato wana. Ndeko na ngai. Mais comment ça se fait que tozo yebisa bino vérité? Bino bozo ke na ngambu ya moto ya wuti ya place lokuta. Il faut que l'homme ait une vérité. Mais pas ya wuti et pas ya mensonge. Vérité la apunate. Mais vérité o ya elibino azuango wapi. Alors ndeko naipsi ndeko arbumaote. Je vais prier pour toi. Nako bloquer oh nyonso ya zala ya lingi. C'est vrai. Mais ndeko wana eloko mo pesenga passe à lobinanga. Abinanga ifonge aza puissant. Abi ifonge a puissant. Oh. Nabina moi je sais c'est lui qui est tout puissant. Je vais vous expliquer noter pourquoi alobaki ifonge aza puissant. Parce que tu vas comprendre quand on va expliquer noter. Nabina bon nazo bondela naza ko demander nzambe a sceller corps na yo na sang ya Jésus okoma invisible a mona ote abi alobi nanga ko ya lelo akotinda ko lelo na 0 na 0 akotinda moto na tango ya ekubobanga bala moko ya ono mona kimeli awa ngabli kamote to bondela to senga mawana nzambe. To bondele on a ti na tiki ngai bon maintenant tu peux partir mais là zwa pongi a so elote na lobina là a so le polo côté so ki aye pas boma par force yo komona so ki aye pas boma yo par force okomona ndeko lali na mona mo ga bengai abi pastor ayaki mena beti mabe. Bien bon, abi oui.
Abi mona yebisa koni soki na ye pa na yo osanga position de main po yo za musala na Nzambe. Bande ko mabunisa nga pamba te. Peut-être bino boyebi ngai te. Mais bandoki na ba sataniste ba bien. Bino peut-être boyebi nga bien te. Ba boyebi nga bien. Alors ndeko afandi mukolo mosusu na tala boye il faut que nasuki alimia un certain alimia. Alimia posé question. Abi mais ndenge ni tolo na yo eza rempli. Il faut que soit l'excès tolo na yo ni chemise oyo kama wa. Abi eza rempli na ba tatouage. Il faut que répondre à l'obi parce que na bana na ko adorer Satan c'est sorti na munokoya il faut que soki nga naza kokosa peut-être boko traiter nga bolingi il faut nani alimia albi on a alimia si je crois pas que lui aussi il est dans la vérité aleka alobake oyonga na lobi na kosi alobake oyonga na lobi na kosi alors siko il faut que tango amoni ke ngapi na bimi na bandiko la vérité il faut que azuba ma vidéo ziki belé il faut que azuba vidéo nyoso a supprimer na YouTube botu na ye a supprimer ngo pourquoi soki aza na vérité a supprimer yango pona nini ndeko na ngai oyo bozo landa ye bozo commettre le péché de participation na sina pesa bino verset wana okomona le mususu mwana yo akufi omwana mususu mbai noto mwasi na akufi omwana mususu na famille mtu na akufi tango yozo komaka wana ozo chaka ba commentaire tango landaka ye tout le temps plus de 10 fois osali alliance na ki satanisme na ye okomi babenga yango allié na ye donc Satan ko zoyo à tout moment. Yango no moni Nzambe atindi prophétesse wana po aloba na bino ke ba oyo bolandaka ye botika. Mais ngai suna iko confirmer. Donc il faut que c'est un sataniste, c'est un agent du diable. Il faut que c'est un agent du diable. Na ko lo bango te ke parce que c'est un ennemi na ngatoza. Non. Asa kana bisote. De toute façon, son comportement yako swanaka, yako fingaka, yako bana batu, tout ça, et ça comportement musala Nzambe ya cannabis. C'est vrai, asa musala Nzambe, mais ya quand ya Satan, cannabis. Parce que ça n'a pas Nzambe, ya Satan, les hommes n'a pas Nzambe, oyo ya notre créateur, le seul créateur du ciel et de la terre. Donc bande kunangai. Nalandi émission na yemo boye azolo bana alimia. Oyebi ke batu mususu wana ko landa ngai wana ko za contre nga bakufa. Oui, il faut que azo sala tala tango lo ba ke Nzambe nga o frapper yo et bino ko comprendre ngate azo lo ba ke na ko boma yo yemoko parce que c'est ministre de Satan. Ce n'est pas Nzambe na ye Nzambe na yete yem ta ko boma yo alakela ka tambe chiche wana sukili wa alakela batu suba liwa bakufa. Oyo soki nani oyemba banzembo nani mbuta so kamono banga ki nani ifonge akemba pa ifonge sengi pardon abenga ifonge pa senga pardon na banzi mo monaka ifonge aleki alobi mbuta biki parce que asenga pardon. Mes chers frères et sœurs, un prédicateur de l'évangile doit être un croyant né de nouveau. Je dis bien, un prédicateur de l'évangile doit être impérativement un croyant né de nouveau. Jean 3, 3, Jean 3, 5. Sauter dans l'évangile de Jean 3, 3, Jean 3, 5. Nga ba verset pa ngeza ga dada ateke pasteur. Donc bande ko ngai na kena musikate mais Galates 6, 7. Il est la sonine. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Mais, et s'il était, il sera un prophète, il sera un prophète, il sera un prophète. Ngana koya te mona sala bafatir
Mais yo okofinga nga ndeko nanga. Kaso ba la vérité. Naso ba yo ke azaya bisote. Yo moko na maturité à comprendre te. Tout en disiko ay pour prêcher bino makaba misamu. Ah, est-ce que ça c'est notre évangile? Est-ce qu'on est évangile na biso? Tanga na Galates 1, 8 à 9. Paul azolo bango. Paul azolo bango et c'est ça évangile na bisote. Vie à misamu c'est une vie privée. Ya za ko yebisa bino makaba misamu pour échanger bino na nini bana nzambe. Pour échanger bino na nini. Vraiment va no peta wana ye ate ya ko makaba misamu. Est-ce que tu es normal? Ovandi pe boyko ye ate ya kayo makaba misamu. Est-ce que yo za normal yo moko? Et ça qu'on a porté. C'est pas ça la parole de Dieu. Bande kunangai. Bible le biso fait tout pour la gloire de Dieu. Oyo bakolinga kotanga. Ce qu'il faut kotanga ngo Esaïe 29:15. Bible le biso fait tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que yé ta bazo finga batu wana? Asa gloire de Nzambe, asa la Satan. 1 Corinthiens 10, 31, Colossiens 3, 17. Alors, dès qu'on a gagné, Nabanzi et l'eau que maye, ezali oyo nanouye asali confession te. Mais ce qui est ok, na Actes des Apôtres 19, Actes des Apôtres 19. 18 à 19. Actes des Apôtres, 19, 18 à 19. Boyokao. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Au monde, Bible dit que l'objet. Ce qu'on a dans 1 Jean 1,9, Bible les autres clair, confession. Toute délivrance commence par la confession des péchés et la rénonciation définitive aux pratiques. S'il n'y a pas de vraie conviction des péchés, il serait souhaitable d'attendre et de continuer à subir les conséquences. Mais il faut faire très attention parce que les conséquences peuvent être néfastes. Alors, si Dieu va t'exposer jusqu'au bout, il faut que Dieu va t'exposer jusqu'au bout. Nasa musana nzambe. Oba yebinga ba yebi. Koya kusana ba nzambe te. Koya kusana ba nzambe te. Répands-toi. Bana confesser péché. Ti et pas y okosukula. Il faut que confession na yo soit suivie d'une repentance sincère. Si la repentance n'est pas sincère, donc ça ne vaut même pas la peine. Mais bande ko la confession, repentance ya sataniste sincère et zalagate. Na lobi ya bino ezalagate. Parce que un sataniste était ministre ya Satan. Ce qui a lobi aloba boko bozuma bango bamba ibo bomaye. Un sataniste ko kanga quartier mo mbali muta obala te mpa obala te. Sauf wa oba samela na ndinga solo. Aloba ndiko ngai ngana liki pona confirmer bino que la jeune prophétesse Emerbi azana raison o nyoso alobi a kosibina tani loko mokote. Alobi na bino que aza agent du diable à se repentir. Alors, namoni nani ayeko kosa bino ifonge alobi na bino que aza agent du diable azolo banini eza benkatation makobe belé ayeko kosa bino. Mais ifonge faut kosa bino ka tele oni ya problème no vérité. Hein? À répondre te yena mwana mwasi wana na prophétesse bayebani banakala. Prophétesse a commis qui est lettre. Albi tala ye à répondre ye. À mon cas qu'on réagir te y a une prophétesse à bimisi. Mais elle nous semble pas nabino que ayi prophétesse te toko lobelango. Tala lo nyamutango, tala lo nyamutango. Oyo lo nyamusa nzambe. Tala. Oyo. Oyo lo nyamusa nzambe. Ah, ba nzambe za mapo nabino hein. Tala Ndazolba. Ça se voit que c'est une menteuse. Ah. Ça se voit que c'est une sorcière. Alors, bandeko, tango à répondre bino, à répondre mon amasi oté. Blaise Manzambi, alors ba ina ni, abi c'est un sataniste. Alors bien clair, abi oyo, asa sataniste, asa mutrebisote. A koki ko répondre Blaise Manzambi té, akina makamususu.
Moi, na moi, si aux jeunes prophétesses, apprendre la parole, à prêcher l'amour du prochain. Est-ce que banda bino boyeba ifonge? Bose bomona apprécier sur l'amour. Banda boyeba ifonge. Bose bomona abimisa plus de 1000 vidéos, sur 2000 vidéos, sur 10 000 vidéos. À ta vidéo, mon côté, azo prêcher sur l'amour. Mais avant prêcher, on te passe pas yazali, amour ezate, molimo santo ezate. Amour ezate, molimo santo ezate. Ako prêcher bino ndenge nini? Après ça, vous comprenez? Est-ce que ce que vous avez cela veut dire que biloko wana yosale mokusa ezana kati ya nzoto na ye. Tant que asali confession na repentance te, biloko wana kotika na ye. Tant que asilisi batu wana te, o basinga ke 48, asasi ko sur 37, tant que asilisi bango te, eloko moko balongi kosala mate bande ko ngai. Nazo babino na ndenge ya ko comprendre que eloko ekosala ma ezate. Nzambe bande ko ngai. Apa Bolabino, je crois que Nasuki Wana, à la prochaine occasion. En définitif, na kolega susu, pour te expliquer, vidéo mobimba, oyo moano a outro sala, oyo prophétesse a outro sala, na expliquer, bino moko, ne moano a lobeli. Moana za clair, il faut qu'il y ait billet. Mais il faut qu'il répondre à Moussoussou. Comme si il y a bien été. Est-ce qu'il faut expliquer que moi, on a une lettre? Est-ce qu'il faut expliquer que y a répondu à moi? Rien. Azo me bamina lukuta et vous croire na ye. Atukiza mamingi. Bana nzabeza mamingi.